Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. Peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. Na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de... Maman.
kosunga joie na se na moyo yo natani makomi na moni lisunga na bili na ngomba yeima ngomba yango nde Yesu Masia ngomba nde na kima mabe na ngomba nde na kimi wibye na kimi lisumu Nzambe na momo ngomba nde na kimi lolendwe na bangi makambo Yesu na kimi bondumba Yesu ya salilanga yawe sana yo mona saleka bakosi na lingi ozopemba lokola moto outi koswana lokola sopendeni mama moto esanga pasi donc naoyeba mais wana ifo opemba moto esana opasi moto opesanga ta kisi mootelamela mpona moto pasi eske naza na kisi na ndako nakelo place olata ze nano atelo kisi comme ça komela nano ozwa repo moke Petit, la dernière fois au scolaire qui ah ouais il faut faire ça comme ça. Bino ba pesa nombo ma politique moto ba sanité ba dobala no bati. Penser que l'argent. Oh mon amour bébé. Ça va? yo omonanga camarade no Qu'est-ce qui se passe? elombe kanga mbanga na yo la première fois nakangiso mbanga yo moninga mwana o yo moninga mwana yo Tu es chez nous. oyi etalinga tata na epa bino etalinga te place ozeli senga ezalaki awa na tuni yo place ozeli senga osesinga bapompage osesinga baphysique mpoka yo sepela moyepe te otikinga je pense pas que okende epe kuna oye directement pa na bino Mais tu m'expliques que kanga mbanga tu dis des choses comme ça, tu dis ça pêle-mêle comme ça, tu ne sais pas. elombe na mwasi est-ce que yebi na mwasi o peut-être na nzela na otambola bato baokanisa neti nazalaka elombe Karine, ngape na Elombe. et c'est moi qui dois décider de nanzela ni torokende na place il faut te commettre. Je venais chez toi, j'étais au volant. Paf, je rencontrais le pasteur. Le pasteur m'a dit "Oh, Elombe, tu vas où?" Non, qui sonne, il sait que nous rejoindre un hôtel quand même. Je me suis tué. Asinga, bon voilà, j'avais quelque chose à partager avec toi. Chérie, tu ne vas pas croire ça. Pasteur a le beninga sur la fornication. Je dis "Tiens, est-ce que aïe maramna ko ça la toti?" Non, le couple, bino bat boza envisager bobalana, il faut boker ba 500 autres avant le mariage. Et Teinga. Je dis "Mais tiens, je dois appeler Karine." Je pris mon téléphone, n'a composé téléphone 1%. Et Kangan. Mais bon, qu'est-ce que je dois faire? À la minute là, le pasteur a tikinga pété, à l'obeninga nango. Et na kanisi mba conférence to kendaka sur la jeunesse, préparation à mariage et consort. Bati rabiso, l'impudicité, la fornication, ba mangobele bele ya kana ba conséquences nango sur le mariage. est-ce que okokina kokotikanga na loba Mais je suis en train de dire la mais vérité. bébé est-ce que yebi ke mambo ozosala te bato mosusu bakosalelo yango est-ce que yebi te otambola nanga te nana Tu veux dire que tu me trompes. sepe Ok, donc osala bongo po anini et dis-moi réellement ce que tu veux dire par là. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Nana Magambuyo sala nana bezo opianga temps na na pesa rota na ngate. opesanga te Ça va, qu'est-ce que tu veux dire par là? Non mais yebis lobango na pesa rota na ngate. Moi je ne te donne pas. Non mais maman. Sarah, Karine telle qu'elle est là, elle ne peut pas venir crier ici chez moi. Karine, attention. Attention, tu as tout mon temps, tu prends tous mes heures. je m'excuse Non, tu t'excuses pas. Tu ne t'excuses pas. Mais maman, elle ne peut pas faire ça. Karine ne peut pas me dire comme ça. Na côté na pasteur a tinga le bandam. Na se repentir te. Eh ben bon, voilà. Non mais elle pouvait d'abord m'écouter. Alors ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Na côté mon sandam a fungoli bimba a tinga. Malobo za ba preuve. Non chérie. Non chérie. Ce toke na mariage boy non. bébé Ce toke boy non. La femme crie sur moi, monte. Maman, elle a monté là. Non, mais je dois le fâcher. C'est maintenant que je dois prouver que je suis l'homme. C'est maintenant. C'est maintenant. Même mon père, quand mon père montait là, ma mère ne parlait pas. Quand Ambara, c'est quoi ce langage là? Je suis l'homme, c'est moi qui est l'homme. Ici. Le roi, je fais ce qui me plaît. Moi. Ça là, ça, dis-le-moi maintenant, bon, mariage bâti sur la polygamie et tout ça. Tu ne seras pas polyandrique avec moi. Non. Pardonne-moi.
boswani pwani yo ya ozobela siko oboki suko swana pwani Maman, pardonnez-moi. Je koganga devant yo maman tina kote ke nazali déjà na problème maman nazali na problème nazali ke sika okolala kuna po opema pardon elo no ebiso fo nayebi koza maman maman limbisanga nakoki koya ana ndako te na ganga maman oyaki olobi ozobela okomi susu ogangaganga likambo boswani bowelini milombe opesanga tante alingaka tosola devant bato ngai alingaka tozala mpe na baintimité ngai na ye mama siko alingaka te ta tovanda quelque part tosala ta bagimo boye malingaka te alingaka tovanda tika kolela elombe aza mobali na yo mobali na yo oyo bokozala na ye ndako moko bokobalana bokozala ensemble donc pour le meilleur et pour le pire nyonso ti na liwa sikoyo oyo olingi apesa yo ta na ye ndenge nini mpona nini bino bana ya mikolo oyo bolingaka kobrile baétape boza kobrile baétape makambo eyebani ke bino bokobala na mariage ekozalaka na mingi te akozala ya yo bokozala ensemble na kati ya ndako na bino mpe boforme foyer na bino ya kitoko bobanda kogangaganga boye bato bazoyokela bino eza malamu te elomba aza ya yo bokozala na ye bokozala na ye ndako moko ntan nyonso oyo ozoluka apesa yo wana ekozala nango mariage eza kala mingi te donc okozala na tout le temps ya kozala na azala pembeni na yo loba nde soki akeye kolinga moto mosusu me alingi yo mama akokaki kogangela ngai te peu importe likambo toza nango akokaki kogangela ngai te donc soki ake awa nalandi na nsima c'est fini je vais continuer à faire le chien c'est le temps natalisa Karine oyo ezanga réellement bien avant tokoma na mariage yango bon so esiko na kati ya ndako libala Karine agangela nga boye et na matoi ya maman nanga non maman je ne supporte pas nga aze lombe na mobali mwana wa mobali et la femme ne peut pas monter sur moi peu importe mbongo aza nango to pe ba avantage eza mbasi ba otelinga na ba millions de dollars na kati ya basek baluka mobali il faut peu comprendre rien aza mwana mwasi bolingani bozobalana il faut ozala mpe na temps ozala na ye à côté ndenge mwasi akoki kosepela yo soki osokipe na ye te nani akosokipe na ye olingi moto mosusu akabanda kosokipe na ye eso amoni yango solution akenda elombe est-ce que makambo ozoloba wana ozotenir compte nango c'est que ozosala nango pour que asilika atika yo c'est ça mwana makambo nini wana mama Karine c'est prend nga na obala ye te po papa na bango aza soki non moi je dois prendre en mariage moi so ozelanga soumise so na tombo qui faut banga avant dakimia elle ne peut pas hausser les tons Karine attends yebi combien de bana basi bazana lipopo boninganga mama obota mobali obote lombe nga obote lombe di boyko makambo nini olingo loba mama tia siko est-ce que mwasi akoki oyebi ke basi bazalaka na bacaprice aza mwana mwasi aza mwasi oyo olingi tozolinga makambo ekende esalama ndenge tosololaki na ndenge bokokendela ata mosusu lelo ya kokozwa zemi oyebi teke eza avantage na yo na ngai mpe alors maman nga soit continuer tokabwana Karine ben oui pourquoi non supportez-moi moi c'est asalizuwa il faut bokabwana yo ozalaka bongo ozalaka bongo soki mpe oyokabwana na ye nga mpe na yo tokoyokana te avec toi c'est toujours comme ça il faut nana bongisa nyonso na nzoto na ye nanu oyo ezosepesanga te jusque là azotala yango te azwa na badiscours non maman soki oyo tozalaki awa te que ta présence était là mais moi je suis inconnu tu connais ndenge papa azalaki non mais elle ne peut pas monter sur moi mwasi soko asiliki mpe babondelaka ye akeye wana mpe ake na kanda yo il faut landa yo okende babondela ye nalingi bacaprice na oyo ezanga ntina wana te
Yo ko lokola mwana mwasi ozosala macaprice lokola mwana mwasi amanifeste nini ya doyene ngakiona ye mutu akoki obondelanga te boli pwani mipini kata suki te yaya bakoza matanga mawa mama c'est déjà kufi na ye nzambe ye mo ayebi bible elobi nzambe ye moto apesaka ye mpe moto azwaka soki moto akufi mpona libela te mama ayebaki yesu bible elobi na biso nini bao bakufaka na yesu baresistaka susu ozomona zala forte ma chérie soko bana olelele boye ti mokoni na ta yo moko naomi na ngai bipi na ngai nayebi so soki nde oza bongo okeyi koinforme ta famille ya mama na yo okunda mama kaka yo moko to ndenge nini olingi koyebisa bango te eloko moko te naomi famille nyonso ezanga baproblème te babisinga famille ebendana na ekatanaka te mama mpasa na bandeko na ye oregarde corps ya mama na mort yo oza mbongo okunda mama mbongo kutu otia na mort oyebi ndeni tosali boye mpo tozwa ngo mbongo kutu ya 3 litre ya pamba ya formon ti sikoyo tokokoka na kobimbisa ngo te ebo mbongo kokoti na sama beye tokozwa wapi naomi makambo ozoluka eza charge makasi camarade na nga mikitisa keluka fami mama na yo siwana bango bakokunda ndeko na bango oza mpe bana mike naomi yokela ngai oza moto mosu akoyoka te naomi na ngai kende benga bamama leki banoko bayeba okunda mama biaka namindulela bongo esanga bien te dati oloba no mabe seulement moi motu asali yo mabe akopesa plaisir ntina suka te bazali na mposa mama akufa akufi deja so nakebisa bango su boya tokunda tosala boye bazwa plaisir ntina suka epuis mama ntango azalaki envie abanda oyebisanga bakunda ye te ni famille na ye ni famille ya papa mokolo akufa bakunda ye te andima na ye bakunda ye lokola indigent deja akufi malamu akundama na ye ata lokola indigent dati aboyaki na ye bazali na bango na mposa mama te mpo ani siko lokola akufi baya na bambongo na bango ça vaut plus la peine yaya deja nda akufi na ye wana esili nango eloko eza nango lisu te ata baye ata batiki ye na morgue ata poli na ye mpe naomi c'est bon yo monaka olobaka nango oyeba te ndongo olobaka nanga bongo osalanga ndeni c'est bon ma chérie déjà oleki noki olie te na remarke bana ntongo na olie te ata yo moko soki oleli mokie olie te mo mokie oleli mokie olie te mo mokie oza mpe na posanga na perdre yo naomi eza na se elo mbala na yeki nango komisa oliaka te na se elo pepe supu Excusez, n'avait pas été que tu as perdu la maman. N'avait pas été, pourtant je t'avais donné, j'ai mis mon numéro ces jours-là, il fallait aussi un asile. Monsieur n'avait pas eu un simio même pas, mais un peu même pas baisé. C'est pas grave. Ici, il y a ne serait-ce que 500. On n'a pas de papier, première dépense. Si tu veux quitter, tu m'appelles. Ça va? Sois fort là. Je vais baisser l'adresse, je vais voir si je peux passer pour assister. Ça va? La vie c'est comme ça, on vient, on vit et on finit par partir un jour. Donc sois forte et pour les Kanango. Moi je suis là. Si jamais tu auras besoin de moi, n'hésite pas, tu as mon numéro et tous mes coordonnées. Ça va? Allez, on arrête de pleurer. On ne pleure pas. Je sais que c'est dur. Ça va passer. Hein? Viens, dans la voiture que je te dépose même avec toi. D'accord? Non, mais j'ai ma voiture, tu prends la moto. Ok. Alors, fais ça, attention à la Zamba pianga nyonso tuyolingaka. Le
bon Dieu m'a tout donné pour te rendre heureuse. Laissez-moi te faire vivre, Bilengi. Mon cœur est plein d'amour. Boma Mwinda Misetiko Yokaso. Fais-moi pleurer comme un bébé. Quand je suis avec toi, je me soucie de rien, Karine. Mon amour, mon ange gardien, ma confidente, mon artiste, mon artisan, ma Juliette et moi sans Roméo, moi na maman, chérie Nangai, moi na maman, chou Nangai. Zamba pianga nyonso tuyolingaka ye. Le bon Dieu m'a tout donné pour te rendre heureuse. Laissez-moi te faire vivre, Bilengi. Ngai ndela ete dio. Mon cœur est plein d'amour, chérie. Boma Mwinda Misetiko Yokasoni. Fais-moi pleurer comme un bébé. Chou Nangai. Quand je suis avec toi, je me soucie de rien, Karine. Mon ange gardien, mon artisan, mon artiste, ma confidente, ma Juliette et moi sans Roméo, mon maman. Ouf, Chou Nangai. Chérie, je me rends compte que je t'ai blessé. Je me rends compte que je t'ai fait du mal. Tu t'es tellement gosillé. Je sais que tu le fais parce que tu m'aimes. Laisse-moi arranger ça. Je t'aime pleinement. Désolée. Excuse-moi. Excuse-moi aussi. Moi également. Ma Juliette et moi sans Roméo. Moi la maman Karine. Chou Nangai. Je vais te faire passer de nuits de rêve. Dati. Não. Ningaka na remercier yo mpona nyonso osaleli nga durant matanga mama ozalaki présente ozalaki na ngai oassiste nga bandaka naloba kutu bandaka mama bandaki kobela ti mama akufi na ye donc oza moto oyo natikalaki na ye quoi. Donc nakoka ete après matanga nalekisa ngo ka boye ifali na remercier yo nga mapambula ona nyonso esaleli nga na promettre yo na ozala na chaque jour mpona yo. Mais tu es déjà ensemble. Tu es bakisi ici. Ah, il faut pas dire ça. À chaque fois, on a un problème. On a peine à soutenir. Mais tu as déjà ma sœur déjà. Attends, la idée là. Attends, tu as la maman montée, papa montée, mais tu comme ça. On fait les négligés. Les orphelines négligées. Bébé. N'engane bisolo au mobile. Kabel sowe. Dis non. Bon, on a bombelaki yo te mais Monica durant la période yango nazwandi temps ya oyebisa yo te. Non. Nazala souviens. Nandeni sinanga. Dati. Eza histoire momulai mais yo za camarade nanga na relater yo. Tu sais, jour où maman kufaka. Na uta koteka ti. Journango on a kela oteka nakutana na garçon mo boye
garçon azalaki na ye mpe bien na apparence azalaki na ye bien alataki bien azalaki propre abengai ngai asomba malala heure na ye garçon yango abandi su kopropose ngai ke nabima na ye bon avant kutuna wana atuni nga na biloko oza nango nyonso eza ya combien napesi ye mbongo quand ozali na faire ba 4000 francs comme ça ba 3500 4000 francs biloko natikala ye nango sur place ye apesi nga 15000 francs ya solo ntango apesi nga 15000 francs après aye opropose nga nabima na ye bon omoni kaka bon nasalaki yango na volonté nanga te natalaki mama obela namoni deja motu mo boye apesi nga deja mbongo mo ya ebele bongo na pamba ka boye namoni ye une façon nabimi na ye aopesa nga su mbongo ebele kokai koede nga mpona somba bakisi ya mama et cela était vrai après art wana bakisela ye nga mpe mbongo art nini na comprendre te kasi après kobima na ye ok apesa ye nga $50 bon, à part 15000 francs napesa ye nga bakisela ye nga su $50 après esili nango mpe nga mpe nazongi na nga nde le même jour ntan nayaka naye mpe okuta mama akufi deja et après qu'est-ce qui s'était passé bon il s'est passé que ntango mama akufi nde ka nayebisaki mama alobaka na nga so akufi nakende omona moto te nazongi epa pa garçon ntango nazongi epa na ye naexpose problème tozalaki nango apesi nga lisumbongo apesi nga $500 non mais 500 yo nanda obimisa na yaya ataka matango nde ezali tozali likolo après ntango bakisi nga $500 nde nayaki nano tosali bamamo nyonso siko eloko edérange nga ezani ntango nakende nayesaki ke mama akufi napesaki ye pa adresse na biso mais aye te namonaki na matanga te matanga mpe ezali nango bato ebele te mpo alobaki oyo navanda ye na coin to nini namoni ye na matanga te siku naomituna aide nayengaka na pamba estce garçon nga alingaki nga na ocomprendre mpe mpo alingi ene mpe nga te so totali mpe oyo alingi yo te soki pasi ne rapondeni dati le même jour wana alobaka nanga maloba bien surtout ke nayebisaka eke naza vierge ondie esalaka ye bien alobaka nanga maloba mwa bien na maloba wana aloba ye na nga nakozanga nde esalaki kaka nasede mais so vraiment alingi yanga fala ya na matanga ikomi sikoyo kotungisa nga siko naomonaitongisaka ndeni akabeli yo mbongo apesi yo mbongo okunda mama oyebi bamibali mosusu bazala bongo ntango mosusu aza ne sérieux aomonaki ayamba monono ayebi no famille te peut-être ezogene seka alingi yo apesi yo mbongo ebele bongo okunda mama totalela ye nanu parceke oza na numero na ye bana matanga elekaki isi je pesi compte rendu nini matanga elekaki leni tosalemaka matanga mama beosali bongo nabengi na ngai te me nakanga nde limone na moto tu sais quoi mo mibali nde bazala boye mibali nde bazala boye bachangeaka comportement par rapport ya comportement mpe ya mwasi yo nde moto kosalaki mwana mobali ana asatache na yo fubenga ye pese contre nde matanga apesi merci oyebi tala boyeboye nde kamaka mbe ezalaki so oza numero nepesa nga aza ya crédit tu sais quoi nga mpe garçon de vivane ayedaka nga ti mwasi obenga mwa telefone ezaka nango ka bongo ye na minute aza lokola sel espoir no na minute ngai na minute anotia wapi nga mopa maratre na mpona ezosimba te apeni mama naza mama ova na nsima akomba mama déjà ni mama aza te déjà toyebi te tosuka wapi mama mpe bakomoedande kombo garçon oza na nango elombe eza ninango pesi no merci bonjour papa elombe oza bien belika papa mikitisaka yaya bonjour papa elombe c'est Naomi vous allez bien j'allais juste te dire à propos de Day merci beaucoup pour votre soutien la français malembe ya nango donc chérie na table 18 otie patience mafolo na table 18 bon bavanda kote oboti kote ya mie connaissance mais bébé tout ça bana poto côté na bango tout ça bana poto côté na bango oui bana poto côté na bango waso la parfait zo bunda ka kuna tengalinga bana Paris bana Londres bana Bruxelles tout ça bango table moko dresse-moi d'abord une liste à Londres na Sandra G Condé ok alors aloba tellement bientôt tena mibali aux alentours na mibali masana yo oui mastananga bébé nga moni na table ya bana poto tout ça ba
Balondonienne na balondonienne oui. côté na bango. Oui, Ba tout français na ba française pe côté na bango. Oui. Dresse-moi une Neti liste avant. Sandra G Konde. Aoya na mobali na ye. OK. Oui. Wa ba Aoya- za côté na bango. Eh oui, na Londres. OK. Aoya en couple. Faut ça il a bango déjà invitation na bango spéciale. OK. Doki Tenge na France bébé. OK. Oui. Aoya pas en couple. Roger Vunda. Eh. Camarade na yo. Kasi so komi komoni mabe aoya o soin sanga Bon pamba. na botay. Mais comme on est monsieur Roger Vunda. Na obenga na so manquer Oui, aussi. chérie, que ça, OK. eh. Ah Vunda. Et couple Kadima Mouking. Oui bango ba confirmer vraiment que confinement ezaki na avantage ya ba couple. Yo bon on a Ba boti bébé confinement. Je te dis. Donc tu as ngazo kosa nga ote mutu kana otinda. Pamela zaki na zemi c'est pams. Ozana zemi ozongo na confinement. Samba te luka kombo te pesa mo na kombo COVID-19. Ah katani na ose. Bébé comme ça bon te on a copine nga ya kati ya bo mwana. Non mais il faut féliciter Kadima. C'est moi qui dis en tout cas félicitations. Mais c'est Kadima a soit peu moi ça bien faut féliciter pe Pamela. Vous allez voir alors. Vous allez voir. Si. Nandi ma bête. Je toke Dubaï. Ba na suite ba préparer la biso mbali. Et na niveau souka bouche à l'arabe. Tozaka kuna. Bébé yo vraiment linka momba minene. Et bébé otunaki papa Vincent. Couple parrain. Oui, ma parrain. Mais bon ce bazate fête des enfants. C'est exact. Papa tu lui na maman divine. Ma divine ngana yebisaki boy. Sokaza na 3 invités na ye. Allo ba poto pesa bango quand même invitation. Ngana esa maman divine boy. Na esa ki entre biso, na esa maman. Karine aza mutatolo. Pesa ye. Bébé. Oh. Mais c'est une précision. Est-ce que tu n'as pas ma divine comment ça a morning aka. Abitanga faut que tombola ka soutien. Non mais il faut non ngato comme ça là ka lobby papa Vincent a télémi à ce qui place. C'était génial. J'ai arrêté tout ça. Papa tu lui dis. Tatiana Nasumbi à États-Unis. Oui, il faut tenir l'invitation avant. Oui, Tobeng s'appelle Chimène à vous dire les États-Unis. OK. Tobeng pena Dakadi Jolie. Yeso azangi. Mama Bio. Wanto yo kanarati. Ti, Mama Bio na Londres. Okay. Profiter pe Tobeng Ornelanga di na Londres. Okay. Boya na mbali ne Stanik Manzinga. Maman bonjour. Vous allez bien? Ça va. Vous avez un préparatif. La délégation à Londres, à Dubaï et tout ça. Non, non, maman peut ba camarade de Belé, ba camarade musique à Kalapna. Maman bon ba maman légionnaire bien maman té. Mais on gagne dans le programme à mon d'accord. Mais c'est là bien bon on gagne pénal. Et maman 100 personnes depuis ba do bien. Non, on est en train de parier sur la salle. Tout à la salle ni yango tokoyi kozwa pour contenir salle. Oui. Yo évite que maman puisse sur salle la même ligne. Oh. Maman puisse sur salle. Hey. Makambo asala même ligne wana to longolango. To longolango. Na uti ko benga. Na uti ko benga gérant wana wa zalaka wana ngo ya salle oyo pesa biso salle wana tamu na 1973 wana. Auto ko kufande. Oh désolé. Il y a 5 ans. Oh là là. Akufi. Siko espoir ni. Maman, je veux comprendre quelque chose. Donc en fait salle maman balaka na même ligne na 1973. Donc ça qui Karine que bon voilà ma fille Sarah na opesa bino salwana ya 1973. Nde yango wana o bunazolo basiko ke Gérard Koufi. Gérard Koufi. Akufa ki balobi il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Boli. Tu sais je t'aime beaucoup hein. Mais lobi mabe. Non non pas du tout. La motivation était bonne hein, tu vois Koba na même ligne et puis voilà. Donc bon voilà par rapport au pays à standing depuis Babelio Mama Kilo. Kasi na linga ki ezala bon po sikoyo. D'accord. OK. Voilà. Je continue. Comment continuer la coopérative? Mais bon, tu bosses en salon, on a même ligne. Allô? C'est ça. Oui, il faut qu'on bouge. Oui, allô? Maman, il y a un problème. Tu es sur la papa. Et à cause de la biso salle. Et puis, non, caca est là au Monaco, ça et tout. Et vous savez, maman, qui est maman, le baki. Oui, allô? Ah non mais ça va. Ah, dis-moi deux les kindeni.
Ah, d'accord. Mais excuse-moi, hein, Nazaki, Nazaki na ba misale belé, voilà pourquoi un péché na mon anaté. Ah. Non, mais d'accord, tout ça, boui. Je suis heureux d'abord que au Bengingaï. Alors, tout coûte en place, tout le monde qui la dernière fois. Bon, dans 2 heures peut-être, ce Rosa attend. Ah, d'accord, d'accord. Ah, ça va, merci, hein, merci, oh là là. Ah, tout le monde, tout le monde. D'accord. Allez, et bisous à tout à l'heure. On est installé. Kama mavido avinaenda banini kutwa aumeli na place na base wana bobanini parce que non binati non binati le système on va attacher moi qui te nazo attends dona yo comme pas joana na tikele mo mke mo bwa no à hôtel en voiture TG non te nazo non en cas de problème yo yebi checking na couleur kuno sa le bosani cash de la Nicolas biro nazo normal. Basenza. Oh, otekite? Tena tekite. Vanda. Dis-moi, matin il est bien? Oui, nazaki na voyage moko na Kenya. C'est là que nazo contretemps. Aussi côté qui te point. Nateka sote bon nyo si ana sangisa na matanga. Ah, ok. Non, mais tu pas faim. Aux années déodorant, on a encore sur la Malaisie. Miss. Mais bomi au solo na nzoto kitoko zala nango. Ngani ngona sono nzoto kitoko na zala nango. Zala bien bon. Solo nzoto wana ba baby so bien enfin baby si so nzoto na bien zala nango solo wana bien ngani ngala ulumba. O teki na yo apoye ulumbi solo na ya nzoto. So no mo nzoto eleki basolo ba parfum belé belozo mona wana parce que biloko yo tie oyo normi. Ngaza na bato bachara ba parfum eleki na sola bien eleki on a cher ozo ça dit na pimbo quoi ba miyake ba Yves Saint Laurent ba faire bien. Yo tie ba mi o ba miss wana bi so so na nzoto na ya bien. En fait ngani ngara solo na nzoto ya ntaba wana olumba solo ntaba. Ça la nga bien. Siko boye katinga petit. Elengia maman ose souter. Tout ça bon. Zongila mombongo. Kende zo bassin na ocha malala no se peni ndondo ocha tambola teka toka solo penza ya nzoto ya mingai wana ebima yo. Omunya ta potopoto ngai po balambango. Soki masango lalite et ça potopoto ngai te. Donc quand ça te ngai eza désagréable. Non, eza ba musu balinga ngai. Neti ngala linga ngai. Ngani pena ngai penza. Yusko za nango naturel, ya bien non filtré wana pe ezo bima ngai. Azonia mombongo après so toki tu m'appelles. Il captaranga, il captainga le jour je te vis c'est ça. Solanzo tonayo
ya ntaba wana pouf ebetinga na oke moi moi sini so nzoto ntaba boye bien beau. Alors quand j'ai consommé ça va bien. Zonia mombongo teka na yo lelo pe moi ebimi. Donc ne te tracasse pas aux douches. Ce que si tu m'appelles. Il y a poto na ngai. Il y a poto na ngai. S'il te plaît. Mais que nous pourrions expliquer un donc il garçon ana abina yo ozongana sola nzoto na mapeka. Mais que nous pourrions bisanga parce que non mon est anormal. Ndini mobali mobimba ali mwasa lumba sola kitoko te. C'est normal Naomi. Est-ce que garçon tela qui est bien? Ah muta ba kista sa mutandenge nini? Apesu bambongo ana bambongo alingi ozaka na sola lipeka wana. Fait que expliquer bien. Tous lumba basolo parce que tokenda koteka. Ezala te tolumba ngo po tolinga po tolumba ngo parce que ça va difficulté Naomi. Moi c'est ça ka propre. Moi c'est ça moi si moka za flair na miso mu. Mobali ne kolinga moi sina za salité. Asa na sola nzoto bana na botama. À part neta on a ba filmer. Yo ka okokangisa basuki mutuna ngakutisa pasi ochanga ba parfait belebele nakoma kuna ta mamba. Ino minga nge bola mona yo mona mama. Ramoni nga oluba nanga est-ce que ngana mukolo mukwali bosoto kutana no ngana sepela no poza labo. Oyebo ndeni ni mapi ba bassin na yo est-ce que ufuna tambola kana ba bassin. Naomi. Misa sola bien bwendeni ngana linga ka utango pesa sola ntaba. Ngana ebise sola ntaba na zile na Naomi to kenda koteka to tambola na nzela to umela na nzela to msomo no bima tongo ti seja yo to koma so mabe acha pesi ngani sumbongo pona ebise na teka na nga sute na kwena nga ozombongo yango okende suma marchandise tambola so komi solo mabe bongo yo luka nga Naomi amutabakisi yibisanga ma chérie est-ce que réellement utaki garçon na très bien avant zo ba bongo na ye Oye bandeni datinga na moni eka mutu aza jeune garçon ngana ebi bato bazala bakisi za batata. T'inquiète, ebi to bingo biso mbali. Aya awa ngasko na moni na tuna ye pourquoi s'intéresse kana base bosoto. Est-ce normal? Ye pourquoi linka solo mutu ki solo bosoto. Tati ye kutolo bosoto mutu ki te yo lo basola ntaba. Naomi to benga yebiso mibali. Siko ninga zana ko ngamoko na tuna ye ba question. Pourquoi linka solo busoto wana solo mutoki solo kintaba wana ameka ko expliquer nga est-ce normal? Pourquoi s'intéresser que la base sur la saleté? Na comprendre. Oui binini. Alors linga quoi se débarrasser na yo, aluka moyen na ki mo pas que le banini que non, na kimi parce que ça saleté, parce que ça solo, parce que ça beau. Ici déjà bimi na yo to tikete. Ici déjà dévierger yo, comme ça ba kiss na zo ka moyen na koluka se débarrasser non mi. O mona maman nanga to tikete. To benge biso meto tuna ye pourquoi s'intéresse kana basi balumisa sola taba sos ko mabeye sos ko sa mutaba kisi yo baso lingite obime pe na epwani sos ko mabeye to benga ye to kutana biso mbele comme ko ka oloba te ngasko na lobela yo eza sens te C'était magnifique. C'était bien. Tu as aimé? Tu as aimé? Je voulais te poser une question. Vas-y ma chérie. J'aimerais savoir si tu es vraiment content de la manière dont je te fais l'amour. Je suis pas seulement heureux, pas seulement satisfait, mais je suis aux anges. Ah bon? Tu le fais très bien, chérie. Mais j'aimerais savoir si dans 2 ou 3 ans, Elo ni no sepelana bakisa na ono sala déjà. Disons, les amis bani mususu oko qui peut changer et to sali ont déjà trop non lingo bakisa mo elo moko boye ko bakisa plaisir
na baton na biso intime quoi. Donc pendant qu'on fait l'amour, disons. Chérie, si je peux te demander quelque chose. Chérie, ne te dérange pas, sois clair. Ne te dérange pas. Justement, je vais que aux à la franc. Tu me dises toute la vérité, naïe bango, parce que je suis là pour te satisfaire. Maintenant, on c'est le mot boy, encore plus dans ma divorce. Je sais que vous êtes déjà satisfait par le moins que je fais. Effort n'a déjà amitié, aux zones du mango déjà, et puis tu es content. C'est ça. Na olingate lelo tolobi okuna nakomangai nazala sous moi sur oyo molo baka tu me fais rêver quoi nazala sous moi soit à faire rêver kayote na olingana continuer kozala ka o nazalelo et naningisko naeba elo kongo oyo olingana bakisa vraiment ezala ni c'est bien mbal vous a compliqué hein. Chérie. Oui. Je te parle avec mon cœur là. Oui, je sais. Ne change rien du tout. N'ajoute rien du tout. Ça va? La façon dont tu me satisfais au lit me convient à 150%. Et d'ailleurs, ce qui est magnifique est que tu maîtrises tous mes points sensibles. Tu sais là où me toucher et quand il faut me toucher. Et d'ailleurs, rien qu'à te voir, je n'ai même pas besoin que tu me touches. Rien qu'à te voir comme ça, je suis satisfait. Habillé, ou bien à moitié nu, je suis satisfait, chérie. Tu comprends? Alors ne change jamais. Reste comme ça parce que tu me conviens. Et d'ailleurs, je suis d'accord. je crois que je dois te présenter à quelques membres de ma famille. Ma soeur. Et pourquoi pas mes parents? Pourquoi tu veux aller trop vite en baisant, s'il te plaît? On ne peut pas attendre. Tu sais, hein, na vivre mambo trop. Oh, aujourd'hui, au Koïb Sanga, na même partout, na même na village, na village d'origine nanga, et qu'on surprendre ngate. Parce que na vivre en haut. Comme manga na famille na yo, comme manga pa ba ami na yo, ko présenter nga madame, et assurance te pour nanga. Oui, puis na outi déjà ko bima na relation mo ezala qui vraiment compliqué et ceux qui na ceux qui sont na membre ya famille na moko onga na éviter na kosi. Papa, na se laisser sauter na ba sentiment ou bien non. Tous et la temps, tout peut s'attendre à temps. Nous sommes là et comme ça pour autant yo au proposer nga. Non chérie, na le bien ce n'est pas pour chercher à ma bête. Ils ont encore un sens normal. Donc, les choses et comme naturellement. Je ne veux pas que tu forces ou mes mangas, tout ça, bah, programme. Tout ça là, ça m'importe peu. L'essentiel des aïeux et relations d'ailleurs, les arabatoumi, bali, la famille, ça vient après. Papa, peut-être se décider, mais pour le moment, qu'on vive d'abord. Tout vivre vraiment nous et puis on va voir. Bon. Oui. Mariage ekozala nango kala mingi te. Séjour ekozala kaka ya une semaine. Le temps où fin d'attendre mariage ekosalama ali botikali ata mois 2-3 jours bokozonga. Kasi place akolala ezali. Place akolala ezali bokolia pe bien bokozonga pe. Olobi nini? Mama bela alobi nini? Yaza na tikete. Ye ekozala na charge na ngai te mutu na bengisi ye. Invitation bokozwa kaka na batelefone na bawhatsapp botala invitation ezali ya bino nyonso. Délégation ya poto bozala pe mingi te bozala kaka ba 15 personnes. Bon ndenge nini yozoloba ndenge wana famille yo moko oyebi famille oyo toke mpe oyo mwana na nga ake kobalela eza famille moko mpe eyebana makambo nyonso ekozala nango kitoko. Ne vous en faites pas. So boye bokolia bokomela mpe bokozonga na bino bien. Allez retour ko. Bongo sikoyo bino okanisi nini? Tobali mpe mwana mpe ake kobala na famille apamba te.
baza na bambongo na bango baza mpe bien eza famille moko bien talaka niveau ok okobosana mpe okobosana mpe te nani tata mapasa de paris dani likoki na mwasi na ye mama mapasa bakoya bakozala mpe ye kutu soki ezalaka bana bazwaka baparent ye nde moto alinga azala parent me akoya nde na feti nayebi bokasi te na ye po mwana mpe abali na famille apampamba te kasi te en tout cas ekozala bien so namoni bino ekosepelisanga makasi ekosepelisanga ka ndenge wana yo kotia tembe na nini ngambi nalobi wana eza bainvitation na ngai boya bato nyonso oza koinvite wana na charge na ngai bato oza koinvite na charge na ngai mama ok ça va na tokosola na poko mpona confirme mpona babillet na confirme ça va na kati kasi Maman, bato nyonso bino oza kobenga na charge ya nani? Oh nyonso bino bobengisi ba na charge ya nani? Maman, je dois te dire quelque chose. Tina ndenge ba mariage ba préparatif aux salima. En tout cas, Karine a contribué à l'heure où je te parle dans 90%. Moi ton fils Nazana mbongo ya malonga te, je t'ai déjà dit que kaka ndenge a contribué dans notre pourcent 10% etka ya kobatisa eko kaka 100%. Maman, si on a ba séjour ya ba hôtel na bango ka Karine ta kozwa en charge. Mais tata na bango za na ba hôtel. Maman, maman, je veux que tu sois consciente un peu de la situation où tu es en Je ne parle pas de l'inconscience. Bon, d'accord, c'est bon, baya. Donc, et comme il y a Kanda. Et comme il y a Kanda, mais tu te rends pas compte que le mariage à mon des Osalema, et des Osalema déjà passé. C'est vrai que papa n'a pas un bon, mais quand même tu dois doser un peu. Au bien que c'est une délégation à Londres, au bien que c'est il y a Paris, maman. Bien au coup, tu dois doser, tu as doser. Ah bon? Mariage, c'est un cambala. Mais après le mariage, là, il y a la vie, hein. Il y a la vie qui continue. Bien sûr. Ngana boy, ngana boy, na boy te. Oh, ce n'est pas possible. Bino bo beng sanga beng sate. Oh, on va danser Zélé. Tu te souviens? Non, je suis un peu essoufflé, chérie. Je me souviens, quand tu as au M16. Le consortium multinational et pas Roger Kamalabo. Paix à son âme. Paix à son âme. Non, l'entrée. L'entrée, c'est comment? Des jours. Oui, je sais. L'entrée, Karine, je vais accompagner ma fille. Ah, d'accord. Est-ce qu'on a vu Babina? Mais là, ça papa papa. Est-ce que vous avez la carte église? Bon, attends. Lorsque je vais vous accompagner à la commune, je sais que tout ça civil oui, je vais les accompagner dans la commune. Ça serait comme... Papa, comment il les églises? Non. Bisotam to kenda ko bale la bokelo isenge. C'est une femme là. Papa, tu téléphone à papa pesa. Allô? Vous ne pouvez pas la traiter là-bas? Hein? Je n'ai pas besoin que vous me contactiez pour ce dossier. Contactez plutôt mon beau-fils qui est là, Elobé. Ok? Continue. Je t'ai dit, d'ailleurs, d'ici là, je ne me présenterai plus au bureau. Ok? Contactez mon beau-fils. Oui, Elombe. Mon secrétaire particulier. Ok. Et tout ça, que Bokelo, il s'est il y a pas plus de tous les cas qui vont.
Eh ben oui, bon, tant que tu as là qui loin mon 12e femme. Tu les cas déjà. Naomi, elle peut pas mater. Akirat, ici déjà confirmé. Débat aux anazim. Hein? Uchanga pointe. Yeb sakamba moze meze na toketika. Moze. Na mikubusa na te. Wana papa te, wana mama te. Ndoza bongo wana telefone pamba. Ngadi kuli na zabu nana mwa simu moko. Yo papa to na mama te. Okay wapi? Yebi sanga zemi ya nani? Nina yebisi siweza tena. Na yebi kotala nguna tel na kirati. Ya nani? Akirati oba dimsa na maswa. Ebi musikuza na zemi la kisi confirmation débat rouge. Bimena nani na wewe? Tatika na garçon. Elombe. Bimena lisusu. Kandi bubimene to wana. Sikizeye. Skocha kwinini? Ocha kwi? Ezali kambude kwei. Yuno zabu fosko dinta maye. Yebise ka chekar na mai. Il faut assumer ba responsabilité parce que ozana zemi. Ah ovanda pa batu. So ba ko ozana zemi ba ko benga na yo. Ezali kambo ganga, ezali kamfona ganga parce que osali kambo bezala raté Naomi. Otata situation te na mi. Na zemi. Il faut dinta maye. Il faut dire pour ça faut dire ta maïf c'est qui ni na sa awa na zemi na yo ni na bibayi na bimba ni société apuka moi pour na zemi kutu vrai cop aluko moi si de mon vanda parce que vous appelez à l'aise oui oui faut yo benga yi bengi kasiko tuko benga yo kukanga so zemi yo kila mawate ya nayoka ki openza bien mingi te mais je crois que wana za mutu osa na ba genre ba blague wana te makamu singa on dirait esoninga matoi yuza na zemi ya ngande Kamara mtalo mais kamara no lobby aza médecin accord médical amone nga na osana mama mais okoki kolia biloko olie eza bilia lia episo mposa kosanza kolia biloko mosusu esali yo nausée esali yo nausée kosanza elingi koloba forcément te koza na écoute je vais être clair avec toi kanga mbanga na yo yokanam je vais être clair avec toi je ne suis pas ce genre de garçon à qui vous faites vos chantages loko oyaki mokolo na sombelaki yo mopiko ndunda mobimba esali yo bien tu viens après ta mère est décédée nasungi yo. Ah voilà, tu penses que ils a place na yo oya ko soutira ba quelques billets de non, attention. Comment va conseiller mino moi liseki te moi liseki muke ngoke na mulai. Moi liseki muke ngoke na mulai. Les relations, il faut savoir les entretenir. Il faut savoir les entretenir. Ozo ila ba nouvelle ba zeme c'est ngane na bunga ko botana. Na ko botana jamais. Na ko botana jamais. Yebite etongalisa no bunga ngalisa. Moi je suis un homme, il y a Batou, Norobala dans 2, 3, 4 jours. Et je ne veux pas, c'est que l'incident, est-ce que tu. Bon, voilà, j'ai eu des relations sexuelles. Na fi moi teka malala, teka bandunda, lobi ateki ba pose, lobi kuna kote. Attends. Okati kati ba pont, okati ba maikuna, okati sikuna, okutena bati mola bazelute po sa bonze mkanga. Yo tikala weba mobile timola zelute mais baze belé côté na minokuna. Baze belé. Bosko mutu yo moni zemi wana ngai. Hein?
mademoiselle. Eza, ok, bah. Oh, attention, je peux te faire arrêter pour diffamation. Eza mbala na yo ya suka, mbano suka au monanga pour ça ba bêtise. Je t'ai déjà beaucoup aidé là, na peso ba fond de commerce na kundelo maman. Alors suka wana, eza mbano suka. Eza mbala na yo ya suka. Et je te le dis que je me marie, je ne fais pas ce genre d'incident. Écoute, moi je suis Kangambanga na yo. Si tu continues à faire ce genre de blague, pas na photo na Facebook, pas na Instagram, pas na réseaux sociaux, ma chère, je veux te chercher et je naza capable de si tu veux toucher à ma personne. Oza na ngote parce que oza devant nga. Okende pas comme on a biso ba bêtise à pas zemi na o pas c'est pas moi qui ose oti quand même parce que tu te dis celui-là c'est un prince de Monaco. Eza mbano suka. Eza mais attends un peu, c'est moi sangue va na libumuni. Ozo te ka pose. Son intention est na personne pas tout que l'on pose à preuve voilà bon à pc nga ngona longola zemi telo mabe quand long comme non osa na ba cha pam bana hein keba na wa mademoiselle keba lisusu nana zemi na muzuba boponi. Écoute, moi je suis prêt à te faire assassiner tel que je suis là, tu me regardes. Naza prêt à diligenter un mouvement qui va bomio. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino cosmétiques, tout ça des cosmétiques enrichis au collagène, ils ont traité tampons. Ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau. Pour ça, il y a un sérum sous forme de masque. Tous les dilsi crème réparateur. Ils ont réparé pour ce qu'on a un problème acné, boutons, mapalata. Et puis, il y a un sérum où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous les dilsi gel douche. Tout dans un grand format, dans un petit format, et ça mis à paille, ils ont adouci un peu. Tout ça des cheveux, ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki, ils ont quatre pamba, souki, ils ont teinte, ils ont bonissango, ils ont retardé repousse, il y a cheveux blancs, pour ça ils ont huile, ils ont bain d'huile. Tout ça na crème, pommade, tout ça na savon, ils ont accompagné gamme, il y a cosmétique, nyonso. Tous les médicaments dans le laboratoire CRMTA, tous les pommade Diazolex, ils ont pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, la colorovimba, ils ont traité en haut. Tous les crème Borex, ils ont uniquement pour les papa, ils ont rallongé le système de papa, et puis ils ont agrandi en haut. Tous les Diazostimule, oui, ils ont produit ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme de comprimé. Tout ça, la zinginalis, auto-présenté sous deux formes, comprimé, à sucer, non suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure. Tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être maladie à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là, sapatou, maladie, l'auto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, la allium. Allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé la tension. Ceux qui tension est mataga, à normalisé, ceux qui quittent à normalisé, et ça à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique, bateau connaissent un problème, il y a anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont plus de énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment où nous avons et ça mis à partir de l'anxiété et à
à part bakisi oyo nasi kotangela bino tozala maladi mosusu oyo totraitaka mpe oyo tosalaka tobengaka bapréparation personnalisée ndeti na cas myome par exemple tokosala préparation moko mpo epermettre koréduire dimension ya myome mpo efacilité oyo kobota toza na kisi oyo epesaka mpe bato bazoluka kobota wana totraitaka en couple bacontact na biso na Kinshasa eza plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et na Libanda toza na plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73 wana eza numéro à contact na biso bandeko bakobenga Libanda na cas ba maladie songolo pakala maladie oyo ba teigne tondante oyo esalaka ke moto abima bamafina na mutu totraitaka yango mpe donc kocontacte biso opposer problème na yo tokoyeba plante nini oyo ekozwa solution na problème na yo. Nous nous sommes réunis pour souhaiter à celle qu'on appelle la maman des artistes. Ouais. Obzos Tobengaka. Mama ni mama. Mama ni mama, joyeux anniversaire. Fructueux anniversaire, ouais. Excellent anniversaire. Ce qui est Sengeli Toyemba. Toyemba pour la maman. Oui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Maman Olive. Lembe Kabila. Joyeux anniversaire. Pour bien passer vos séjours à Wanakati à Congo, plus particulièrement à Kinshasa, vous avez besoin d'adresse Moua Kitoko, il y a Naku Kitoko, pour les répondre à la confort et à la qualité nyoso. Nous sommes tous se souvenir de la Flat Hotel. Tenazia, où ils sont situés sur l'avenue Kalemele, Mbébessa 56, dans la commune de Lingwala. Vous avez apprécié, pour apprécier le niveau, il y a qualité et confort. Mais au Sénégal, il y a un moment pour la prix. Voilà qu'on vient de penser à vous. Un grand promo pour la bande de tout aux autres Libanda, spécial promo. Une grande réduction, Flat Hotel Tenazia Yotimo Kusala, 50% de réduction. En tout cas, pour la prix de Mitumisate, au Bengaka dans le numéro de Tchénassé, appelez-nous et vous serez vraiment satisfait. Le confort est à Awa. Et le prix que je vais vous donner au foot à la temps au Sala par jour, en tout cas, vous allez très heureux à vous. Appelez à ce numéro de Tchénassé, vous allez bien servir. La qualité et le confort de l'Ozu Congo et Bazobe Mona Congo et à Flat Hotel Tenazia. Ici, il y a la qualité et le confort. C'est-à-dire vous avez la télé, vous avez un exemple dans la et mon salon, il y a la cuisine, autre dans le format, il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. Et ils ont la primo reçu dans la télévision. N'hésitez pas, appelez-nous, et puis faites vite parce que plus haut au tché na minute oyo en tout cas faut faire vite pour réserver parce que qui mamba ou pour bayar déjà vous réserver donc il y a d'autres occasions vous avez déjà un programme de voyage appelez vite pour réserver parce que ici il y a le courant en permanence il y a l'eau et dans le cas on a tout ce qu'il faut donc quand vous êtes ici à l'intérieur des Tenazia c'est comme si vous êtes en Europe donc appelez vite dans ce numéro donc ça au prix à promo spécial promo Flat Hotel Tenazia. Après avoir passé 8h, 16h, 12h de vol, vous avez besoin de bien vous reposer. Voilà. Mais tout y a qui toko, au Flat Hotel Tenazia est rendu disponible pour la vidéo pour que vous puissiez bien vous reposer. Et tant que Kindaka, mes arabes, qui chassent à moi, aux opinions, Tambouli, vous avez aussi besoin de vraiment de bien vous reposer. C'est la raison pour laquelle Flat Hotel Tenazia est réservé numéro à Kitoko. Donc là où j'étais, vous avez qui salon, tout Tambouli, tout cuisine, tout continent Kati. Il y a chambre d'eau. Tout est bien équipé pour que vous passiez vraiment en vacances au Togo. Et le message spécial, tout ça, c'est la promotion, tout ça, promotion, une réduction à 50%. Pour y avoir plus à 50%, n'hésitez pas, appelez seulement le numéro de Tchénassé pour y avoir spécial promo et pas la publicité au Lelo,
dis-toi que promotion peut bannir les. Donc on a réduit le prix pour que yo, nous tous autres là, vous avez besoin de passer un moment bien à Kinshasa, dans l'hôtel il y a bien où vous se retrouver. Ah, on a pris à mon quai, mais confort et bien. Ah, une précision. Nous avons 3 formats à la Flat Hotel Tenasia. Nous avons un format où il y a chambre, cuisine, salle de bain. Dans la 4 chambre, nuit, bête, salon, nous avons la cuisine, nous avons la salle de bain, pièce à côté. Et puis nous avons un format, il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. C'est-à-dire salon. Ils ont juste un fauteuil, format, et puis chambre, couleur, ils ont tous en pension, tous en salle de bain, puis tous en chambre, et puis cuisine, puis ils ont. Et puis troisième format, tous en il y a 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Et ça, vous pouvez juste nous contacter parce que tout ça là, on a spécial pour nous. Réduction spéciale à 50%. Donc, mon euro foot va réduire en haut à 50%. Donc, c'est une opportunité pour nous autres appeler à ce numéro de Tchénassé pour réserver déjà à l'avance. Parce que prix, je répète, mais prix haut de Tchénassé, conforme sur mon art. Ce n'est pas sur prix en haut. En tout cas, si vous réservez, donc appelez parce que le plat les chambres sont limitées. Donc, si vous avez un retard, que vous avez déjà si vous avez un magistrat, après ça vous avez des détails, nous sommes et puis nous avons pété balcon et au place où vous avez. Mais déjà à l'intérieur, il y a tout, courant permanent, maya moto cuisine équipée, tout est là pour que vous passiez à ces jours bien à la carte Flat Hotel Tenasia sur la ça se situe sur l'avenue Kalembele, numéro 256, la commune de Lingwala. Non loin, il y a 109. Voilà, non loin à 109, non loin, PDK, RTNC. Donc, tout est sécurisé pour que vous passiez à ces jours dans Malam. Conseil, on peut s'habiller, vous allez banda, soit on a pour passer à ces jours bien, nanda kwa kitoko, nous vous avez la photo, adresse Zakamoko, avenue Kalembele, 256, Flat Hotel Tenasia. Ici, c'est le confort, la qualité et le service. Mon vous allez vraiment satisfait jusqu'à la fin. Merci. Voilà, donc, comme nous tous nous dit que mon petit voyage, c'est vrai que visite est un peu structurée à Wawa, mais vous avez un restaurant à Bino. Donc là où je suis assis, restaurant à Bino, Bandeko, vous avez Libanda. Vous avez soit vous avez une manifestation, il y a 10 ou 15 personnes, donc l'espace est là, venez exploiter ça. Il y a tout, cuisine congolaise, étrangère, il y a tous les goûts, donc spécial promo, Flat Hotel Tenasia, Boya, Obenga Belé, vous avez servi. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yangoyo eye. Peuple, oh c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yangoyo eye. Na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yangoyo eye. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple.